Au moins, ils sont na Côte d'Ivoire. Et ça, na influenceur moko ya makas na Côte d'Ivoire, général Camille Makosso. Ce que tanga, azo sala discours direct na ye sur makambo etali Congo. Atanga kaka 3 musiciens. Comme ezaka facile, eza yete même na Cameroun. Comme ezaka facile. Mais là où il y a Kofi Olomide, Fally Ipupa et Inosbi, des grands musiciens. Général Camille Makosso, tout le monde quand je parle. Zembo ya Inosbi, c'est qui le générique ya Général Camille Makosso. ezaki lokola générique na ye elo nzembo ye kolongola nzembo wana ya yo pe ba pesa yo za bokoko ya roga roga et pas Camille Makosso. Merci de confiance et de fidélité au Bozali Kopé Sangaï Nanzela et site OGK TV Télévision. Très chers abonnés, si vous avez partagé ceux qui n'ont pas rendez-vous, n'abonnez surtout ceux qui sont respectés rendez-vous. Merci de la diaspora, nous sommes Bozuli Bako Sabiso Banda pour la sa permission à travers votre émission spéciale Inos Bi où vous m'aurez pas un miliki de la presse congolaise, les autorités morales de tous les chroniqueurs de PSD 43. Tu peux simboter mingi na bande uno sur bazar na États-Unis, tu peux simboter na bande uno sur bazar na Angola, tu peux simboter na bande uno sur bazar na Rwanda, tu peux simboter na bande uno sur bazar na Belgique, France, Canada, pourquoi pas chez nous ici à Congo, Kinshasa. Très chers abonnés, votre émission spéciale Inos Bi, les autres ont déjà na Dada wa Taifa. Donc avec Dada wa Taifa, babi tasoneza likolo po yalinga wati basimba jeune leader. So ko simbi jeune leader zo ko la claque sur leli. So simbi jeune leader eza ko la ebali ningani. Donc Nous devons faire Montréal, déjà invité bonjour Dada Wataïfa. Ah bonjour Miliki de la presse boulangerie à Maloba Moutou à Botamana micro. Ah oui. Bonjour Naba Griffe, Naba Tigre, Naba Tigresse. Bonjour Naba Étoile Ajika. Bonjour Naba grande sœur propre Nounou Senga na Londres. Bonjour Papa Joseph Nakati Allemagne, Moko Yabasali, Moko Yaba, Baoba Simba Kajika Télévision à partir d'Allemagne. Bonjour l'équipe technique Nanga Mobimba, Feli Mwamba, Fabrice Mandé, Rachel Moko Yabilongi Asika et Bakisamina Kajika Télévision, Ingetanayo, Mituna Yayo et Yanonangaï. Merci de Wataïfa. Alors, tout le monde en actualité, l'actualité nous oblige. Et nous sommes mon confrère Nabissa Salaki Ken Piana. Que j'ai sali à Pasta. Donc, alobaki mambo mwe belé ba bavanda ki bon na plateau na frère na biso Moutalikazo que j'ai sali na frère na ngai Vaidi Tambou les jeunes journalistes que j'ai sali aussi Dada Wataïfa. Qu'est-ce qui se passe entre Ken Piana tout son a Ken Piana na les jeunes leaders parce que Ken Piana mutu abimisa ki ba argument c'est un gars abimisa on a si Rolanda ki. Merci beaucoup, je crois ça fait longtemps ba Manzaka bazo mona Dada Wataïfa te nazaki na moi déplacement ya muke. Très bien. Nalobaki ke awa toza pona kofinga baninga te to pona ko répondre te mais nazota la caméra na bosembo pona koloba boye pona ko répondre mutuna na yo eloko nini eza entre Ken Piana na jeune leader ba propos Ken Piana à cette non Miliki Zela na répondre Ken Piana zanani chroniqueur jeune leader azana musicien nani musicien international. C'est que Ken Piana zo faire partir na bateau balobela kapé jeune leader. Lokola yonanga. Merci beaucoup. Oh. Ce gars Dada Wataïfa. Non. L'émission a débordé qui ceux qui zaki azolobela jeune leader na bien. Na lobby bien. Avant c'est partir plus que alobaki. Miliki de la. S'il te plaît Miliki. J'ai bien répondu. J'ai bien répondu par rapport à ta question. Tu m'as dit. Et le konini zalaka. N'est-ce pas? Je crois que toi, l'anga bazo comprendre. Non, quel s'il te plaît, je sais. Mais nazo répondre par rapport à la question na yo. Ou bien le konini zalaka entre Ken Piana na jeune leader. Yango na
tuni pe na lingina yanula malamu kolika. Vous comprenez? Na lobi boy ken pia nazali nan. Azali chroniqueur. Ozolanda. Parce qu'il y a la différence entre journaliste et chroniqueur. Très bien. Azali chroniqueur lokola miliki de la presse puis même génération. Bangonyo so ba ute pas Zakari Bababasu. Très bien. Lokola yonanga. Mais jeune leader azanan, aza musicien international. C'est que Ken Piana Ali Molobeli ya star international lokola yo nanga. Siko yo Molobeli star international. Est-ce que les kambo moko ekoki kozala entre Molobeli na représentant? Donc si je comprends bien ce qu'il est là bande comme ba warionde ba finga bazo taquer jeune leader c'est que bazako c'est parti quand on lobela jeune leader bazali ko faire c'est parti na ko lobela parce que batangisa biso na kelasi publicité nyonso pourquoi muto ko sala baise ya abalakisi a salinete yibi balobeli yibi muto sali baise babimise le quoi les lesbiennes pourquoi nini yo beta lisolo na ye ngana beta lisolo na ye ye kuna beta lisolo na ye kombonesa nini ete kamabaye baye publicité nyonso bako sala sur jeune leader ezala ya malamu ezala ya mabe eko matisaka ye eko tombolaka ye eko komisaka na sommet nani ayebaki ke lelo jeune leader akozala akotombwama liboso mokili mobimba ba musicien to yebaki ba yaya babanda musique ye nanu tamu so abotami te mais ya zui trophée bango bakotala ye limaki kolo nango ba yeko yamba ye nani ayebaki eza macho na bango eza kofinga na bango po mutu mususa ko inosubi yango nde nani tika na natala balobaka mingi pona ye batanga kombo ne nani bakoteka image na esale les savoir c'est pour cela on dit publicité nyonso eza kitoko ya malamu to ya mabe losako na bango parce que bakotombolaka toujours kombo jeune leader baza parmi basala jeune leader ingeta na bino merci beaucoup. C'était fait comment les loso aux otambolo soit na ba réseaux sociaux zomona bat monsieur baza ko tenir jeune leader ba propos mo ya mabe na ba collègue ne ba artiste musicien na ba artiste musicien te na ba chroniqueur ko la biso bu na ba frère ba confrère na biso misusu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Netina toke na catégorie ya ba collègue. Ba collègue. Musicalement parlant. Musique tolongoli ba kulutu. Ba ona lingaka to simbate. Tolongoli ba kulutu toko zoloko a Koffi Olomide. Ngiamba Makanda Werasan. Papa Chéri. Tokamati ba collègue. Il y a une ensuite. Bayayate, ba collègue. Mais papa chéri bazara collègue puisque baza. Wana baza ba icône attention. Koko tanga na monde. Si on dit collègue bazo sala musala moko. Bon toi qu'est-ce qu'on a génération? Toi par rapport à une génération. Toi même bango bongo. Pour toi ça la clair. Tolongoli bayaya. Bon le bague tolongoli bayaya. Mais ça ba collègue bon fait ça baza. Si kelanga maloba miliki. Tozui siko na catégorie au pays non subi aleki. Tozui mwana mboka fali poupa. Oui, non, c'est bien l'équipe. Na lobby tozi na catégorie. O ba oyo na tangité. Na lobby tozi na ba catégorie. Tozi fali poupa. Tozi mwana mboka Feregola. Tozi Fabrigaz maestro. Na kozwa nani lisusu. Robino Mundibu. Je me limite là-bas. Non, s'il te plaît. Kobetsanga libakuti banda tongo na lete s'il te plaît. Na suki na nwana. Robino Mundibu ça. Na lobby na suki wana s'il te plaît. C'est bon to baki c'est fabuleux. Na Zela oyamba gradi ndo tuni tunana. Zelo oyamba gradi. Zelo oyamba gradi. Moi je ne suis pas gradi mais quand même. Je ne suis pas gradi. Peut-être aux limité na artiste musicien ngana zo ko aider na zo tangela yo. Mais que je ne suis pas gradi. Zelo oyamba gradi. Poser question. Ma sœur. Je salue Dada des boss. Dada ses boss, je salue mon frère Melo TV, je salue Molodoy, tous les Manzaka. Tu évolues. Token. Et na suki wana. Mutuna msezali. Ba o ino. Ba argument na ba o baza. Mais na niveau international. Jésus. Les sika ba koko balinga ko bimanga mais na temporiser bango moki. Na niveau international
na bateau na tangi na lingana za l'église au milieu du village tokozwa fali pupa tokozwa inosbi. Merci beaucoup. Toujours fallait pour pas toujours non c'est bien ba catégorie na niveau na bateau na tangi na zu fali pupa na zu inosbi na niveau international reconnu international baza ba artiste musicien reconnu bayebani libanda makasi mais ndeko na biso robino mundi bope mi ko eleki to mona kezaki libanda abeti ba concert na Belgique abeti na France abeti na Italie ayakiti na Suède abeti beti est-ce que ça reconnu te libanda mboka musicien waza plus suivi na Afrique centrale. Les plus suivis en Afrique centrale. À part Maître Gims, ils n'ont suivi sur l'internet. Il y a un pende sali qui a joué trophée. Tout ignorant côté. Après Maître Gims. Beta Google. Après Maître Gims. Beta Google. Après Maître Gims. S'il te plaît. Après Maître Gims. Ils n'ont suivi. Maître Gims, on des abats. Token de Baïchelo et Michael Jackson. De toute façon, en Afrique centrale, c'est non suivi. Number one. Beta Google a répondu. Ma sœur, c'est une question nangai. Yango na lobby Beta Google a répondu. Vous êtes prêts si vous répondre à biso. Yes. Fidèle téléspectateur. Clin d'œil à toi pour l'autre papier, ma PM, donc directeur général adjoint de Bureau de Télévision. Clin d'œil à toi. Après, Maître Gims d'Afrique centrale, musicien les plus suivis, ils n'ont subi number one. Oti fallait pour pas wapi maman. Azali. Fait rigolo aussi. Azali. Nazaka ingratitude. Robino Mundibosi. Gaz Maweti. Na lobi boy. Fali poupa. Azali. Jésus de Niance Aza. Fais-nous différence s'il vous plaît. Musique internationale, musique locale, elle a comment? Au moni soroke na Côte d'Ivoire. Ezana influenceur moko ya makasi na Côte d'Ivoire, Général Kami Makosso. Soka azotanga azosala discours direct na ye sur makambo etali Congo. Atanga kaka 3 musiciens. Kombo ezaka eza yete même na Cameroun. Kombo ezaka facile. Mais là où il y a Kofi Olomide, Fali Poupa et Inosbi, des grands musiciens, les général Kami Makosso, tout le monde, quand je parle, Zembo ya Inosbi, c'est qui le générique qui est général Kami Makosso. Il y a Yope Bapesayo. Et ça qui le générique na ye. Et là, Zembo ya Kolongola, Zembo wana ya Yope Bapesayo, za bokoko. Ya roga. Et pas Kami Makosso. Mais peut-être c'est une chanson préférée. Tout le monde a un télé local. Les musiciens sont reconnus en Afrique. Et puis à ça l'effort, même à niveau ya les bandes ya monde, mais en Afrique, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas ça les featuring. Quand je parle de featuring directement, na tombé dans les cambo et sur les nets. Là où on ba individu. Bato mitema mabe. Badablu. Basatana. Bao balingaka de toutes les façons. Tango élévation ya muto ko ya bakolunga bakolinga bakwesa yango. Bakolobete inosbia sali featuring na Rwandais ala kisiki a soutenir Rwandais. Non. Na monde showbiz makambu ya politique ekoleka na est ezalaka te. Moi je suis de l'est de la République. J'ai grandi. Souffrance au binoboko lobaka na ba commentaire, moi j'ai vécu ça. Ça je vous jure maman nangana samabili. Oyebi système ya ozotanga banguna bakochi bokomo bima na ba fenêtre ya mike. Soko zana makasite baninga bakwei bakufi ozomona mais ozamona muke. Nous on a vécu ça. Pourquoi quand azosala featuring na Camerounais bolo bate? Mais parce que Cameroun, s'il te plaît, s'il te plaît, miliki, ngamna sisite, na lingotolinga to bossa na ngokutu, ngamna la musiango. Pourquoi tant sali featuring na Camerounais bolobité? Puisque biso Cameroun sali featuring na Gabonais bolobité. Puisque na Gabon sali featuring bazali, ce qui que parmi bato bakocha des ordres, ils ba autorité Afrique centrale mobimba.
Mais Rwanda rêvait ça quand même. Donc le Oyo, mais Fali, il était à Rwanda. Mais oui, Fali était à Rwanda, bien sûr, mais ça qui fait tirer. Il a mangé. Oh, Fali Azala qui sont qui na collaboration, ceux qui na moi sinini Oyo, na moi na bilili je quoi. Il était invité à Rwanda. Je dis bien. Oui. Dada Fali Azala qui na baktionné na Rwanda. Kofi Olomide qui n'a pas bêta concert na Rwanda. Kofi Olomide, les pères. Akenda qui n'a pas qui sinjora. Bakenda ko bêta concert na Rwanda. Là, ce n'était pas un problème. Mais quand c'est jeune leader, il faut parler, il faut se taire. C'est un monde de showbiz. Quand il y a les showbiz, ça, c'est un business. Collaboration musicale, ça n'a rien à voir na Rwandais. Parce que chez vous ici à Kinshasa, quand on parle Swahili, vous êtes Rwandais. Attention. Quand on parle Swahili, vous êtes Rwandais. Ça, c'est quelle façon de raisonner. Tanzanie, c'est des mêmes choses avec des Rwandais. Diamond nana sali. Kofi Olomide sali featuring na Diamond. Fali sali featuring na Diamond. Inosubi sali featuring na Diamond. Kofi Olomide, ce n'est pas longtemps. Il était là-bas au Rwanda, à sali concert na Rwanda. Qui a dit? Qui a parlé? Qui a réagi? Qui a dit que oh, je ne sais pas ou comment, je ne sais pas pourquoi s'élever aujourd'hui? Mettez des commentaires par-ci, par-là pour les jeunes leaders. Attention, on est fatigué avec vous. Bon savoir que non, on est un business. Il faut que c'est la différence. Tango bande kona biso ba dindaki, batumba maki, balalaki libanda, bazangaki bandaku, na bino nyonso boko loba, na bino nyonso boko critiquer, diaspora boko lobaka, banani ba selevaki, balobi biso to telemi, to sunga bande kona biso bazakuna. Non. Les jeunes leaders, allez-y. Alobi nga na kozala nango, mais na kosala ngonga mon côté. Bande konanga, bochanga maboko, boya koyedenga. Kofi Olomide ba telemi. Ba Fabrigaz ba telemi, tout le monde ba Tchaki maboko, ba héritier wata ba telemi, ba tunyonso ba telemi, ba Sangisi, ba boss Eric Mandala, ba tunyonso ba Tchema boko. Tale loko, les jeunes leaders à Salaki, même les politiciens, ba tikala ki monoko poleli. Ba fungola ki monoko ba lobi, mais nous sommes en train de rêver ou c'est vrai? Est-ce que ça, c'est un enfant qui a fait ça ou bien c'est le gouvernement? À part Maman Olive Lembe. Qui encore on a vu derrière pour soutenir les actions? Personne. Alors vous n'avez pas le droit de critiquer un jeune qui est en train de faire featuring avec quelqu'un. Parce que c'est un Rwandais? Non. Là-bas, tout le monde est parti pour faire des business. Mais quand c'est le tour des jeunes leaders, pourquoi haine? Pourquoi haine y a niveau wana? Pourquoi haine y a niveau wana? Pourquoi haine? Pourquoi miliki? C'est là où je me pose la question. Haine wana ezo uta wa miliki? Haine wana. Ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi haine wana? Haine wana eza nini? Contre jeune leader. Tango à côté les ma bembele nini ezo tombwama. Quand on a appelé là-bas pour remettre le trophée, on a appelé non subi de Rwanda. Tout on a appelé non subi de République démocratique du Congo. Quand on a appelé Msaka, il y a un festival à Minene pour Yemba. Balobaka non subi. Il nous vient de quel pays? Merci beaucoup. Très bien. Très chers abonnés de JK TV News, je vous rappelle de notre plateau, je sais que d'abord Taïfa, vous sentiriez toucher non si bien, il y a des gazos décortiqués, tonka, donc gazos comme la moto batili, qu'on est pembeni, milingezo mataye, ne longido que vous mettez d'abord Taïfa, alors bi oye singaki aloba. Alors donc nous sommes en bande, on a ce besoin de bagarre au biso mokola lelo. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Et Zara que l'on manque de soutenir biso, beau s'abonner. D'abord Taïfa, on sort presque à la fin de cette émission, mais l'actualité nous oblige. L'actualité nous oblige. Kofi Olomide, waza icône ya musique congolaise. Merci. Kofi Olomide, waza ambassadeur, art wasage pa danseuse. Mbilinga mbilinga, yo pa attaquer mo lobelo, ozongo comment na ngambo na yo. Merci beaucoup. D'abord, je vis
est-ce qu'on a sepelité za place na moni dans 16e moko aleki awangani lokoana non na sepelité Koffi Olomide aza icône très bien Koffi Olomide aza monument ya RDC très bien Koffi Olomide aza légende muto kolongola kango aza lisute et koti na ba livre bana na biso bako yekola kango ataleki soki Koffi Olomide asimbaki mwana mwasi wana na sima peut-être c'était par une occasion ya ko remercier. Ah bon? Bon, c'est ce que moi je peux dire. C'était une occasion de remercier. La dame elle-même, elle a dit que non, ça fait longtemps que je ne danse plus. C'était une occasion ya ko remercier que non, tu as bien joué à Saliye Boy. Koffi Olomide, bino boko zo Koffi Olomide lokwana. Koffi Olomide un esprit à bayanki. Un esprit à bayanki. Attention, malgré son âge, malgré baloku nyonso, un esprit yabaya, ya akoli na ndule, aoke kufa na ndule. Batu nyonso bayebi mondo ya musique biloko likanaka. Bokolo bango. Alors soki ezaki système na ya beta po asala bese boye bandeni. Ngana mwasi na okota na muzindo ya faire wana te. Parce que tant na okota na muzindo nango so na ke côté gauche bakoloba te. Alobi mabe fala ki akote la mwasi. Mais mwasi tango basimba ki aseka kit. Soki mwasi amona netinga kalango so siminga bona obaluka. Je vais te parler, ne touche pas parce que je ne suis pas déjà. Peut-être la fille a bangé. Mais je suis non, elle a accepté là qui. Ça veut dire que c'est le cas qui n'a misement. Parce que confiance à Zobate à permettre. Vous comprenez, Milik? À Zobate à permettre à toi de faire les mabazo filmer. Le babiloko est salé mais la rabiso na coucou. Bato ba piège rabiso ba piège biso ba kamachango ba chango na public. Là d'accord. Mais si ka ba caméra et ezo salé ma en direct. Ba journaliste ba fandiwana. Ko faire ko permettre le ko bongo salema. Non, c'était par amusement. En plus il a voulu créer son buzz. C'est tout ce que je peux dire. Merci d'avoir taillé alors tout une émission sur émission. Au lobby peut-être ko bakisa quelques salutations dans poto kabwa. Merci beaucoup. On a koloba que il y a un certain moment on doit arrêter. On dit chaque jour. Kotanga ndeko oyo asalaki émission à lobby ayebi inansibité. C'est presque tout le monde pende bakamwe ba yebi été. Yaya. Eza bien koi omoni bo bino nyoso bo sale fo boye banana sima inansibi. Eza bien o laksa bino kaza leader. Ezo salanga bien. Ezo salanga bien. Po otali omoni pete ke na simaka eloko sali oye obamba mwa batebele batie yoka se kotanga ki kombo ya grand poisson na osenga na babone nanga ba onyoso balinga ko soutenir jika bo s'abonner bo soutenir nga toza batu mokilo yo etondi na mabe tozola la tozola muka on ne sait jamais mais bozala toujours pona wana ponanga jika dada taifa azamutu mais soutenez-moi. Aimez votre jeune leader. Botika été. Ce n'est pas facile. Je vous adore. Vous en avez besoin de Sunganga. Vous en avez besoin d'aider Dada wa Taïf. Abonne-toi. Mais ce qu'on le dit Dada Taïf, tu parles tellement bien. Mais la Milik, pourquoi pas je peux refuser? Mon numéro est là. Tu m'appelles, tu me dis Dada Taïf. Je t'envoie. Je vais recevoir avec onction. Je vous adore. Batigre na ba manzaka. Binonyonso. Je vous adore. Ingeta, équipe technique nanga, je vous adore. Miliki, je t'aime bien mon frère. Merci beaucoup. Merci Dada Taïfa. Merci de nous ce besoin qu'il va dans votre émission spéciale Inosbi et comme ma kipa na ngai Miliki de la presse congolaise. Tolingi bino mingi jotanga kombo na ntotikana ni boza ebele donc. Bo soutenir biso kaka na nzela. Nadia GB hein. JKTV télévision donc abonnez-vous massivement. Ceux qui sont massifs à zongi tengana bino to kuta na mikolezo ya. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci.